Bonjour, bonsoir, très cher internet. Il y a Pedro Production Grâce TV. Donc, on est besoin d'informations vraies. On est Maramura, on est Sarabino, on est ça, c'est votre humble serviteur. Watakin 24, les lions de la presse congolaise. Autrement dit, donc, mais c'est tour de contrôle. Qui m'a coupé sa mot tébélé, donc les patrons de tous les patrons, mon boss, papa n'a Pedro Kangila, papa Pedro Kangila et maman Tété Ngolu, donc maman Yabana, pourquoi pas Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, donc le bébé grâce la bébé qui bouge trop quand qui m'a souvent coupé sa mot tébélé, pas bateau, bas soutenir le rôle, la mauvaise ben, mal, le Gaulois, ça tire États-Unis d'Amérique, et maman Bijou, nous, Prado. Pourquoi pas mon vieux Terinzing en Terminator, sans oublier Maître Zeta mon tété là, mon vieux trésor le tournoi de l'homme à 500 000 valises à Bilamagaga. Voilà, très cher internet, il y a peu de Posto Grâce TV, les lotos sur la moukier, Naza Ngamote na plateau, Naza na des concerts na Ngaka, Dengeza to sur la cire, Makamboya, Karine Mokonzi. Bele bazoboya bazobageno, grossesse ya Karine Mokonzi. Misusu no atebo misusu no asali boy misusu ba misusu bazo ndimanga misusu bazo boyango car ndenge za skoto zo comprendre alors nazasko awana des concerts na ngai to solo masolo car ndenge za la ngana bi bango bine boy bango donc to bango mo ba ko se présenter car ndenge za la donc à ma gauche naza jana ndeko na ngama ko se présenter car je dis bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va bien, merci. On se présenter pas battre mazola. Voilà, moi c'est Raïssa Mbilia, journaliste à Congo New York Télévision et puis na JR Bonso Télévision. Ok, merci beaucoup. À ma droite, Nazas Pélanego, juste awa, donc ma concert quand on est dans le baki, tout solo entre nous, les presses quoi, car on est à la bonjour. Bonjour. On s'est présenté? Oui, moi c'est Beka Bénédicte Capita, la fille de son père, autrement appelée la Tortira, et pourquoi pas la réserve de la presse congolaise, la Tortira. Oui, je suis journaliste. Ok, merci beaucoup. Très cher internet, il y a peu de Posto Grâce TV, vous s'abonner massivement à un escabeau sur l'information. Je remercie aussi mon équipe technique, la Sima Caméra, la Zabona de Kotita, et sans oublier mon cordon sur la Yamama Lilika, Nengezala Bambo, Tébélé, la Musika, Nengezala. Voilà, maman, tout cela, le lot aux obéta, ma solo, il y a Karine Mokonzi, Zeminae, Belé Bazon Dimango, Ming Bebazobo Yango, et tant que chroniqueuse. Message nous lancé la population. Vraiment pour Nangaï, tout d'abord avant la bande, nous avons salué Papine vraiment les riches depuis Allemagne et puis bonne guérison na cordon nanga golo mayala zobela vraiment na bi kenzambe déjà sali obiki na vraiment merci na Yopé parce que au pesibiso ngolu ozui biso awa na plateau na o yambi biso donc c'est que au considérer biso quoi vraiment pour Nangaï na ebité na bato bazolo babongo pour Nangaï na zomona vraiment nazo kamwa parce que na ebité mabota mutapesa ke zanzambe quelque soit à cause de la bamisu to yebi bato msuna ba quartier à cause de la ndumba à cause de la pite et tout bato mo ba mama ba lakse misapi yo mono mais au mona azupe libala lolenge mona ndeko na biso Karim Mokonzi concerne biso to yebi biso nyonso ndenga banda ko tambola to yebi Karim Mokonzi za kamo azaka donc impolé afinga na nitafinga mikole belé afinga mutu nyonso mais lelo nzamba sale ngolu azui mobali ata ba bali ebo est officiellement mais quand même mobali anzimbi biso nyonso to yebi donc Karim Mokonzi azaki azwa o atiki azui tiki azui etu atiki mais Karim Mokonzi lelo nzamba sale ngolu azui mobali et puis koza mobali wana pe azui zemi. Pour nga vraiment na pesi nzambe merci na o asali na vie ya Mokonzi parce que bato belé bataka ba point na vie na ye bato belé banda ko lo ba Karim Mokonzi ko bota te Karim Mokonzi te kama bota pe dingwe Karim Mokonzi mais lelo to moni Karim Mokonzi azuze mi pona nga nazo pesa nzambe wana merci nzambe apesa mabota nzambe asala pa Sara nzambe asala pa Anna asala pa Karim Mokonzi c'est ça. Ok, bon, c'est que n'engue batu bazobo yango parce que belé bazo ni mangote confirmer que no Karim Mokonzi ala zaze. Bon en fait ngai nazo ndimango parce que nga natala qui faut Karim Mokonzi vraiment banda zemine banda bato belé bandimango te oui là c'est vrai parce que to yebi biso yo sebi Karim Mokonzi azalaki aller loko ya poster to mona ya somba soki iPhone 13 Pro wana ye moka dans les vides à ce film ma belle ne appli biango et yakana ba to zo ko na ba page biso nyonso siko eloko zo pesa bato zo comme ça bato parce que depuis Karim Mokonzi balbaza na zemiti lelo bato bana ba preuve te vous voyez yango no moni ezo comme ça bato mais tant mususu moni ko yeba nzambe za bien na landa min Karim Mokonzi parce que akoma lelo donc il ko sambela nzambe vraiment sala ngolu to ebité omoni nzambe so le basikisa yo
asala makambo inattendu tant souvent pe babenga pe ndumba tant souvent ba pe mamba trompe zika mais ce qu'on dit au Seigneur comme Seigneur Jésus-Christ comme sauveur pe mobikisi akokangolo pe kosalela yo pona ngai bato walo babongo ezaya lokuta Karim Mokonzi vraiment c'est vrai azana zema solo. Ok, merci beaucoup PM na Brésil donc Priscille Mayundu Karandenge Zalaka en tout cas sikoyo à ma droite donc à ma droite na sur la pena ndeko na biso Bénédicte oki ndenge mama na biso auti koloba nini oyo pe ko ikobakisa ngana ko bakisa pona kwa Karim Mokonzi aza donc exemple moko ya suivre pour na biso mingi na mboka na biso Congo abandé ko ça la fierté lelo apesi vraiment ba petite fillette ba chroniqueuse mingi et là qui ba sala musala oya bandé ko sala mais eloko to mona epa ya Karine balobi ke libokata ba tuteli pilipili solesi la kate yango to mona lelo epa ya Karine Mokonzi donc oza fan moko biso to linga ko makasi eza vraiment exemple na biso pona to landa yo mais oyo sali oza mwasi moko batu vraiment ndenge to banda kolando na kala lelo to ko kolando ni sute asali soni tangu Karine ay kokoma na zemi ndenge to yoki ndeko na biso Raissa ndenga lobike Karine aza fille moko boy aza influenceuse abandaki kosala mutu nyonso eloko nyonso to asala mutu nyonso wa ye bango donc vie na ye abandaki konstalango trop na réseaux sociaux mais kokamwa zemi ya Karine Mokonzi banda jour ba près de takaye asali vidéo ya mariage na ye wana tomoni ke Karine ana zemi avant que tout jour le même jour il y a fête wana tant baza ko se maquiller Karine azaki libumu plan donc comme une fête na salle Karine libumu vimbi nzamba za mayela pesa ba mindele ba chinois mayele c'est par là ce que maman Béli to ligo lo parce qu'on est c'est par là nani na loba boy zemi ya Karine ana zemte oh ya solo oui Karine aza na zemte afingaki Magalilo mama tant Magalilo mama salaki rando na ye na kwana ya Benita nani quoi ya Benita et Karine Mokonzi akotela ki Benita mais abosana ki Magalilo mama aza mutu mo bako négliger parce que Magalilo mama kendaka tina source donc biso toza wana rôle na biso ba chroniqueuse eza to landa ka information tina source Karine aza na zemite zemine wana eza lokuta na ngaku na ba preuve biso toza bana basi biso to bota to yebi mwasi oya boti te première fois abota libumu na ye ezalaka so mwasi aza na zemi fu aza plan na sima ekoko vimba te zemo ekomi vraiment na temps au mutakende éteint vraiment ekoko vimba te mais ya Karine bolakisa bozela kaka ya papa zela na lakisa ba après vilelo Karine ozo samba ozo mosi moko ya soni ko yokisa baninga basi soni bolo kuta ya mwasi munoko ya kotele manso na internet ya kotia nsu munoko na wana moi ça soni kosi zemi sepela kaka kumisa ba chinois nde baselo zemi zela to lakisa yo mama kumisa ba chinois nde baselo zemi papa filmango bien il faut zwango penza bien bomoni Karine ati alati geni ya ba chinois alati mwasi o abota te tala libumu tala mukongo akaboli mukongo na 3 parties abani na geni alati geni ya soutien banda ya na soutien ti ya cycliste ya ba chinois Karine soki to ndima uzana zemi mama longwela biso sela ki biso vidéo na yo za mabele polele sela biso pe vidéo pour confirmer que ozana zemi ya solo Karine moi ça soni tellement lisusu ya kofinga Magalilo mama te okofinge te moi ça soni azo ya ko tellement internet na zanzamba selinga nzamba koko se longolo kindumba makamba mabelo iko tika ta ko se longolo moi ça soni azo kosa biso pe na bazemi yakolo bat zemi yango moi ça soni yako tia msumu nako voilà très cher internaute il y a un peu de pour Socrates TV donc toujours qui non malé mais vraiment tout le monde maman biso Bénédicte auti ko bimisa bongo ya ba vidéo que non est-ce que wala pena zo confirmer que ça elongi ya Karine Mokonzi oui elongi ya Karine Mokonzi yango papa zwango bien omoni même robe même coiffure Karine na koko bossa na Karine atana makolone boboko yeba Karine elongi ya Karine yango zongo bien zeme zanga mutolo zeme ezanga mutolo yango liboso nango yango nalakisa bino sima yango ndenga lati geni liboso nango yango
zeme ezanga mutolo moi ça soni. Voilà, très cher entendant, il y a un peu de pression grâce TV donc makambo pene comme que nenge pene mabe maman Raissa. Tout moni maman bendi to bimisa ba preuve na vidéo que non zema ya Karine Mokonde za ngwa lokuta. Mais yo zo kubaki no eza solo. Na éviter ba tiaka point na vie ya mutute. Maman Bénédicte yepe aza mwasi, maman Bénédicte aza mwasi. Maman Bénédicte yepe aza na ba maman Bénédicte yepe aza na ba passé na ye quoi. Ezapina ba quartier to vandi mona mono ezala kabwe mono ezala kabwe. Mais jamais ya ko tia point nzambe ne mutatia ka point na vie ya mutu. Soki non nzamba te pointer yo jamais muta mukiloko yo tia point na vie ya mutu. Car nzambe pas ki ko changer ye. Debi ba te beleve non écoute d'abord olobinga lobi na maman Bénédicte c'est là asilisa comme ça tozonga suna ngambu na voilà. Voilà. Parce que yé azotia je salue Francine ma copine je te salue vraiment yé azotia point na vie ya mutu. Pourtant mutata ka point na vie ya mutu ezande nzambe. So nzambe na te pointe o akotia point eza pamba. Ye yuko lobate ke o Karimo Kondi azana zemite ya total akandenge zokende parce que balobi comme déjà 7 mois bientôt là 2 mois oza na zemite au moins biso en Afrique Karimo Kondi hôtel ti azosala ba physique ti na ba comment dire dans hôpital ndenge ba laksa ba sala ba physique ndenge voilà Karimo Kondi azosala ngo na hôpital. Oui na hôpital pour mami ndenge azana bomba elo côté mami tamso azako se réserver parce que au moins pasteur na yeto ba belle famille na ye parce que baloba ki neto tike le internet mais ba buzo ba wana zaki na ngote biso nyonso to ebi mami ndenga zana mami ako zone pa kangi pe va gene photo tiens abwaki na ye ye za ndenge na ye ya yo ka sonte a publier ku to afo ba bimana kofi elobela ye ku to rien bongo po azo a poster ka zemo apambo tozo kende te ya zeme zonga ani pe zonga simate zemi pe ezonga nango simate to yo ki ke depuis eza déjà na 7 mois. Ça reste que 2 mois. Nga yebi batebele sœur nanga Fanny qui s'est dit là depuis Paris la fanisation. Na yebi ndenga zana azana zemi mo na liboso mutolo bimate. Eza ça dépend ya nzoto muntu. Muto mususu ndeti nga mutolo na ngeza na kati. Soki na zipe zemi bo mona mutolo etika ko bimate. Eza ndenge ya kora mutu. Omoni yo Bénédicte oza concerne ngai jamais ko tia point na vie à Karine parce que yo te mutu okela ye. Nzambe mutakela parce que nzambe ngande na loba note ya nzambe sela batu makambo ko inatendie okamwe makambo biso nyoso mona ngo ozala mo la mukipe ozana pia kamoko mona ndeni na banda deme nzambe tindelo corbeau nzambe soko abi a changer ya atala mabe note moi so ndumba wana na bible batu nso abi moi sandwa nzambe abi oya asala kindumba te bamba libanga mutabamba libanga zate ndamona ndeko na biso Karine Mokonzi batebele to yebi ta musutu domoni ya Karine bo baninga pardon baninga muso basala na CC yaya to yebite biso nyoso za ba quartier ko ya na quartier ngabo tuni muntu muso sala ba makama malam muntu muso ba ba makama mabe totala ka ndenge zokendele pona ngai vraiment na yebi ke nzamba salaka nzambe asala likona se nzambe andima ko se sacrifier pona biso yenda sala na vie ya Karine Mokonzi pona nga na mona ngo c'est simple ce qui peut être to mona ko batum susu na ba bible to mona ko batum susu ba témoignage ya ba katanga trompement comme nzambe azui asalinga nini asalinga ngolo na boti lo lenge mona Karine Mokonzi ba kate tromper to kate ke o balongola zema matrice zikai mais kaka ba ma vie na yende ngatambola kandenga salaka ya batu balwaka batu bele ba la ke mabe batu bele yango na moni ezo sala bongo mais bato nyoso balo ba bongo so ne koyela bongo kaka parce que ndenge za na nzambe soka lobi a changer yo na donc na tamo comme que au monde a penza mbé a changer yo pona ngai zema Karine Mokonzi za ya solo. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup maman na bisora isa auti ko lobakeno zemi ya Karine Mokonzi c'est vrai. Kutu 7 mois déjà, 7 mois donc tout kalika na 2 mois pour mami abimisa mwana so pas moi si to pe mobali wana zakaka makambo ya nzambe kaka mais maman Bénédicte misi ba vidéo moko ça m'étonne. Isolégela nga fort. Yo zo boyango kaka. Et merci, là j'en profite à souhaiter Mouto Asala Kangana Zala, Aimé Lumbala depuis Londres et pourquoi pas Golo Mayala, elle est d'été les plus célèbres du monde. Ah, t'as profité un peu son beauté. Maman Nanga Raissa, hein? Au moins une vie à l'élo, dans le monde d'actualité, l'actualité n'a pas l'élo. Nous sommes comme autant de ba preuve. Oui, nous avons koko samba na yo, hein? Sans preuve exacte non samba na yo te. Ok. Ngana Karine preuve na nga yango
yo lobi zema to boite alobi ke zema eza ya 7 mois mama yo bota te soki yo bota te tuna biso bato to bota to mema bazemi biso pe to aba mitolo kuti ya muke na kati ya Karine yango nana ba prévenance tout Karine anyelo moto ko sabatu awa oyebi soki babi ko to bamba mabanga mutali boso ko bambo libanga ezanga mais yuzo takema mama linga jona yo non moi c'est ndumba wana nana olinge ola ndumba na Bible nzamba lobaka nana asala lisumu te o bamba nana tombola libanga lolingi mo pe na yo pendenge za boy na quartier na yo vandi batumsu même habillement na mutumsu ba mono azakabwe mais nzambe na batumsu ba ndima yaya nzambe kande na ucholo baba mo nzambe so lobi a changer yo yaya ata batongo balobaka maloba na bango ekobongwana ndenge mona Karim pourquoi pas bino bolingo ndima te soki lelo nzambe biso nyonso yebi Karim Okondi ndenga zalaka Karim Okondi ndenga zalaka ko soki ezalaki tamusu basali na nzambe te mais déjà lokwa bato baza kofinga ye bato baloba n'importe quoi soki ezalaki tamusu nzambe change qui était ndé déjà l'accepte yaya ça reste que 2 mois tozela totala pourquoi yo zontimate yo pe na quartier yo ndé ozati bongo et puis que mutu mso akoloba mwana opaza ndumba otiki mabe libanda hein capita mais ndenge za na pourquoi yo ozolika non Raissa non Raissa kozala tête no ibate comment oza mutu ndeni hein mutu asali mbeba yo zo encourager oza fan club na ye comment non na lobi yoka au milieu des villages wana oza au milieu te non parce que ndenge za wana azande kona biso biso neza boy tozate ngane singa za fan te ba Karim Okondi te parce que moni bato ba koma ba fan te mo lobe ata mso makamba Yvette Kalombo ezate mo lobe makamta mso ya nani boy ya Jael to sarato la ezate tozolo baka par rapport nde makamba ngozo kindele ndenge to lobi to tika temps à temps ça reste que 2 mois donc bientôt là on commence vers la fin il y a mois le 29 le 30 mai à mois pe sili sur le 31 quitté azando ki moi sana akoki pa kepa yibi moi beba batu na maternité yibango oui akoki ko yibango tongo akosi na nous zemi obongo pa yiba bébé na maternité moi sazandoki oui aza toko bimisa yango akosamba nanga tokobimisa ba prévenir mama tabita to tikali kapita to tikali siko na 2 mois ya pamba to tikali na 2 mois siko soki lelo to moni siko pela kino mami ye wana na bébé olobani mam papa lokwa to tikali na 2 mois hein tozela mami jour akobota bozo benye mami jour akobota to moni pe na salle ya accouchement apandi pe po ya la kisanyo to yo ka sonité apandi pe bazo bimise bébé mais soki ba bimisi yango te soka sali bongo te ya akoyiba ngana yebisi bino Karine akoyiba bébé na maternité batala e bien oui na France balanda e bien moi sana za moyibi ndoki mama Raissa vraiment na évité makambo vraiment na évité son aloba nini mais totika ka temps na temps nzambe ne muta yebi soki vraiment eza o bato baloba po ngane na za boy so na koti na ba page na otala bato soki à 100% eza na 96 baboya zema Karim ya ka temps na 4 oh bazobo non écoute d'abord je parle sur 100 toza 99,5 oh là yo Karine 99,5 voilà tita comprendre voilà ngana zoloba ke ngai so na koti na ba page ya baninga mususu ndenge za no mona 96 baboya zema on a tout na pourquoi ça la rabongo pourquoi mais nzambe yemoko ayebi to tikata na temps nzamba yebi kandi na soloba nzamba koki ko changer ye tozomona ka biso to yebi to moni bande ne to tambola boy mais toi la muntu nzambe ne ka mutaye bakango Karine ndanga zana mona na zana to la makasi mais ye moko ayeba kande osale l'étoile na été mais nzambe aza capable ya ko changer ye ne na loba azana mama na ne asambela makasi po anita ko sala omani bato ba imilia ka bato ba bwakela kama mabanga batunde wana nde nzamba tombola ko yebi Karim Okondi ta mususu eza
écoute ya tam sunde eza bo nzambe alingi asaleli bongo po ayeba grandeur ya nzambe parce que Karim Mokonzi afinga bato nyonso toyebi afinga mapata afinga kofi afinga héritier afinga fabrique toyebi Karim Mokonzi abangaka mutu te ezaloza nani akofinga yo fali kutwa soki lelo alongwaka na RTGA ezalaki mpona fali mais lelo ake Europe a continue kape kaka kofinga continue kaka kofinga mais nzambe ta mususa linga sekisa to soit nzambe alingaki akuta na ba makamoko boye poke ayeba grandeur na ye vous voyez pona ngai ndenge za boye totala kaka na lingi te ke ndeko na nga concerne nga alobi ndeko na concerne nga alobi ke non Karina botate wana e comme moi discussion mo boye totala kaka parce que bientôt la 2 mois okoka totala kaka ndenge nzambe azo memela biso soki eza bongo eza malama soki pe eza bongo te vraiment eza pasi parce que biso tozali ba analyse pona yango bato baboyi bato bandimi donc eza pasi ezala kaka o biso tozo kanisa. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup très cher internaute, il y a Pedro Posocras TV donc voilà boki ndenge toto sona des concerts na ngai kaka ndenge zala pona makambo ya mama na biso to benga bongo mami na kombo ya Karim Mokonzi la baronne que je salue à partir de l'Europe, précisément en France, car Maman Bénédicte, mot de la fin de Kozani na mokolo lelo. Merci nos fidèles. Donc, vous êtes tellement belé pour notre Colanda émission na biso. Donc, conseil na koko pesa mingi bateau bozota la biso bo lancer message oyo et pas ya Karine. Karine yoza mami o biso to lingaka. Mais to comme na temps de la fin. Bilemba bato ya tanga suka yango ekomi komonana oyo lakisi biso eza bilemba tanga suka ya kokosa ya kolakisa bato lata bazema lokuta mama tika na yo so mobali nazo kokate pa mama soki yo bota ka lukata mobali mususu ya akokota yo zemi obota wana soka zo kokate mama mbongo wana bolia kibozongisa luka mobali mususu mami luka mobali mususu acha ozemi lokoza na susi ya zemi bo adopter ata bana te bo adopter ata mwana na hôpital ke oya kokosa biso na zema ba chinois mama mwasi kitoko bwenzoka ndoza kano moyibi makinga boyo na Congo soko ya toko bambonde mabanga mwasa soni. Et là je salue mon vieux Melumbala depuis Londres et pourquoi pas Cédric Kunga Bobi papa ma passe Chimène Capita donc famille Capita vous êtes tellement ébélé. Merci. OK, merci beaucoup maman, récemment quelques dédicaces pour toi Kabanayo. Vraiment merci beaucoup, merci tout d'abord na yo lisusu parce que vraiment eza au considérer biso au considérer biso batbaze belé mais au limite les chaîne non comme bononi Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV bo s'abonner na sengi na ba abonner na nga nyonso ya Congo New York Télévision boya bo s'abonner na Pedro Grâce TV vraiment bo za décider awa ba news bien a ba actualité solo ba actualité mo réel vraiment merci na pesi mbote na ngai na Olivier Moussoungu, mon avocat, et puis à Gypsy Bapé que Bénédicte Kavena Molati depuis Turquie, vraiment. Merci. OK, merci beaucoup très cher internaute, il y a peu de pour Socrates TV Canel, bien on a des bibos s'abonner ma CV. Ah aussi quoi peut besoin d'informations vraies. Ah toko sarati to betara masolo c'est leur réalité kaka ndenge za la voilà to te ko solo mo ki masolo ya mama na biso to benga bongo mami na kombo ya Karim Mokonzi wa za boro kuna na Europe précisément na mboka ya France de karezala en tout cas ezopesa pena moi koko somo ki ba misusu bazoni ma zemi ya mami misusu bazobo yonga ndenge za yango le na plateau na za ki bongo na des concerts na ngo bomoni ba otiko décortiquer bakambango misusu bazoni misusu za pour ngo misusu contre donc wana sikoyo ekomi kaka makambo ya nzambe ndenge za na kima pena ba mbango bele ko pesa ba mbote pa ya mon patron donc boss donc il est bien accueilli papa de tous les papas papa nangai Pedro Kangila pourquoi pas ma mère que j'aime beaucoup maman ya bana maman Tété Ngolou et sans oublier maman Nabiso Emmanuela Vidal la patronne donc Stati à Portugal donc Emmanuela Vidal la patronne Jemima Kangila Annabelle Kangila Jérémy Kangila bébé grâce la bébé qui bouge trop n'engue zalaka et sans oublier aussi ma fille chérie ma bébé chérie la Jeanne Lomele et sans oublier aussi la mère de mes enfants Suzy Oma moi ça moun nazanga manaka kanenge zala et je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra za bonande kotita et ya pembe kanenge zala et sans oublier mon cordon sola et ma concert aussi
il y a Gaillard Nengezala, Priscille PM Mayindu na Brésil, wala kaka sans oublier Marcus Garveil na Luanda, Die Lutumba Wata, en tout cas kaka Nengezala. Et non, la coquette de la presse. Donc, on a fait un gros bisou kaka Nengezala. Merci, on se retrouve à la prochaine.